Bami ko c'est un peu ça banzemo ete bagi malela na mboko bato misuku bayemba et ça la succès. Nzembo. Bagi malela. Déjà Guy malela bayemba na maison mère. Et pas héritier. Et pas na maison mère ya Ranson. Kota kuna nde bayemba Guy malela. Nga na yebi ke nzembo na ngam taso ka ngoko na ye les rois de la forêt. Est-ce que c'est les rois de la forêt na plateau na. Ye no tuna oyembi saka onani. Guy malela o ya ngi pesa mbongo te. Na pesa tenga zaki musicien ya Ranson. Na pesa mbemba apia ngambondi na zaki musicien we rare. E ba sali témoin ya nzembo ya Guy malela na studio. Fona ke yemba propre nango. Na komi na ba problème à voir. Na ndoko yemba soute pendant 8 ans. Nde bazwa nzembo ba pesi ndeko héritier ko yemba. Moto na tembe. Na komi ko ka ba pema so na oyemba. Vous comprenez? Le bandanga na wingé maison mère. Enfin ndeko mo kabela nga bilamba na lata. Après ça nga bilamba et après na yo lata bilamba lobi nango et yo ça que lobi na on a constaté na remarqué que na ko yemba su. Si mo tando travailler déjà et puis tando travailler on anda kwa wera ngam na yemba témoin nango na studio. OK. Vraiment. Ngam na yemba témoin nango. Ndeko na interpréter ka ko interpréter. Ba tcheli onga na yemba yo kindi na yemba interpréter. Et donc là mais mo malem bo comprendre. Ouais. Vous comprendre? Recevera motema nanga beli destination teo. Mina yebi yango avant kutu aganga o. Héritier, avant de les rois de la forêt. Si. Il y a Kala, non? C'est pas parce que déjà Fabregas a instauré système wana. Et ba on a muke Fabregas na les rois de la forêt. Ndé ça que ba tout ba côté na rythme wana. Ba ke ko senga ba bénédiction. Déjà lelo tozo mona ke ba mission mingi ba longo wenge bande ko boya les rois de la forêt. Vous comprenez? Bande ko boya ye ba comme ça qu'on dit adversaire. Et Fabregas a instauré système ya kondima les rois de la forêt ko kendara nanda ko memele album. Ndo moni système ya album e comme Olanda nat. Vous comprenez? Mais ça ba timisi bo vendre bo ya mbara pena a. Album depuis c'est pas mal sorcier, soyez c'est pas mal sorcier. Au moins depuis bima même na quoi faire na bomba bien. Nada na pas rien. Et là. Moi j'ai des retours comme quoi que maestro a lobby que ngana robina banzembo na été. Ça veut dire ngana est solo té ceux qui ngana est solo lisege fabi mana mère nae. Est-ce que vous comprenez? La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Les courages n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ces moments. C'est votre journaliste d'investigation Enoch Binta. Alors, Baïkongomani, merci pour les appels, merci également pour les soutiens, merci pour vos suggestions. Ça nous motive en tout cas de bien travailler, ça nous motive de faire ces boulots comme il faut. Merci Naba abonné tout ya Congo Mokili. Merci également Naba abonné tout na page nanga TikTok Enoch Binta, journaliste, plus de 52 000 personnes. En tout cas, merci. Moi, silence pendant 2 semaines, j'avais perdu ma tante et mon oncle. Na mona qui m'appelle, na bino monde bo commenter na bani na TikTok pourquoi tozo mona hoté na ba émission na précédente sur Congo Mokili. J'ai réussi également aussi ba commentaire, même ba appel na bino et puis na merci aussi na bateau tout ba soutenir kingai par rapport il y a ba obsèque il y a Makambo et Lekaki dans ma famille. J'ai dit un gros merci comme ça à une patronne, elle c'est Sephora Kunga. SK Multiservice, merci beaucoup pour les soutiens. Le président Jérémy Dioka, hein, Union fait la force, on est ensemble. Et également, j'ai salué aussi Herméline Binta, Nicole Pemba. Alors, aujourd'hui, je suis avec une personne qui a une tête bien faite. Il m'a dit que Enoch, moi je vis que Naba Pembe. Je serais censé en tout cas répondre en gros comme il faut.
Et puis le coup SCP Senga il m'a dit Ndé Nazarabo d'ailleurs pas mon tout j'ai pas une personne qui n'a dépendre naé. Moi je fais que mon boulot, ce qui question n'a pour répondre. Il s'appelle Océan de Charme, donc j'ai dit comme ça Océan de Charme, bonjour. Bonjour Nayo Enoch. Bonjour à internaute tout Hollande biso de partout dans le monde. Tout banana bonjour. Banana bonjour. Ah ouais. Océan. Enoch. Le Océan ça et moi mon nene ne baloba. C'est ça mai. Mai o ezaka. Ya mon nene boya salité. Boya salité. Il a tellement propre et puis et là maintenant mai mais là ba mai. Mai mais là ba mai. Oui. Mais déjà tant muto ozo kombo na se kaza elo mo ofufu me la rabato. Océan yo za nini? Muto ozo kombo ye mokote. Muto ba juisa ka ye kombo. En fait, si tu as bien même dans le palais, tu as parents de jouer ça biso. Donc il y a un monde qui a un impact ma casse et la petit lelo. Donc en fait, ba combo muto mi jouer aye moko ko ngana komi boye. Au moins na combo na beneza rabena impact et puis au moins na combo ngeza na ngobena. On va me na ya libungi. Mais combo oyo bat ba pesa biso, c'est que muto mo amona quelque chose et pas non. Ndé apesi combo. Combo yo c'est ou ta quelque part. Pendant mon ami Bambate. Nana pesa ko pour ça la rapide. En fait, comme océan et Outa et pas il y a Massamoko, dans le quartier. Parce que moi je m'appelle Fortune. Je m'appelle Fortune. Et auparavant on m'appelait Fortune des Charmes. Tu vois. Moi ça on a qu'à jouer au moto tu vas répéter on a vu sur orchestre et batinel. Na obi makabe la océan. Ma tal na kaisa obela mutu mususu. Yo aux océans, la mer monnaie. Et c'est en bas. Et après, bateau n'a pas de comme moi, on va bien en océan. Mais il y a aussi comment on sous plus sur bobo, une heure, puis quand on correspond. C'est grave, maintenant, on a été coquille. C'est océan, on a fait coquille. On attend au talent et coquille. Et coquille, on m'a ramené en sorte. Et coquille, on m'a ramené en sorte déjà. Moussa n'a pas andoulé. Nasa a dit Moussa n'a pas bien. Déjà, Moussa n'a pas. Place tout n'a pas local, Moussa n'a pas et accroché à la Simba. Tu vois? Déjà, on a déjà océan. Déjà, sur l'océan, au sein de la remarquable, il y a simbaté. Pour l'océan, il y a maïmoko, il y a kaka. Comprends? Il y a maïmoko, il y a bangi kaka. Avec l'océan, il y a des bossons, il y a bangi et puis il y a simbaka. On met en place au fond qui est dans la 4x4, mais là, il y a un bateau, océan. Tant qu'on lobby que non, voilà, Marambo, tout ça, là. Et Simbaka et tout. Déjà, ni Oyo Sala et Simbi. Déjà, avant de découvrir l'océan Lelo, Lelo yé moko. Même que l'océan peut s'abanzer, moi, tu vas guimaler la moko. Tu me suis dit, yemba et ça la succès. Zembo? Guimaler là. Oya wata. Non, le bamakambo océan, il y a mis océan à plateau. Ah ouais, il y a mis océan des charmes. En fait, non, le bamakambo qui océan, on t'appelle ça qui Nzembo. Nzembo, on a oh yemba et pas il y a la maison mère. Donc, océan, tu as comment déjà ceux qui n'ont pas de négligence. Au moins, même si on a fait ça, il y a accrocha. Mi balé na bakombo ya bateau peut ça la bien. Déjà, Guimalé là bas on a maison mère. Et pas héritier. Et pas na maison mère, il y a oui rançon. Quand tu as des baimba Guimalé là. Mais océan. Donc que non malem non. Il y a le bosso. Il y a mis balé merlet bouton. Et merlet bouton. Merlet bouton. Oh yo. Makengo. Océan des charmes. Tout que non malembe. Oui. Tout que non pena malembe. On lui a échappé le mob. Mais maintenant là, ici là, on est venu pour parler de l'album Gomme. C'est tout le Belango, mais on a 35 minutes avec Makengo. Déjà, tu as beau, Babylone est en kala. En fait, on a d'autres choses par rapport à la question tout naginga. Mais par rapport à la question, aux qui montent en combo héritier, c'est comme si vous avez des problèmes et tout, chose un problème, tu as c'était dans le combo, non? Ça te dérange à quoi aujourd'hui? Nazo lobelayo, lolengenze mwango et komaki. Comprends? Et pas ya moto azo ki yango. Vous avez peut-être de comprendre nga. Nga na loba moto oyo na mona ka en face na nga ba jinzembo na nga. Iyo na otangelo comme les rois de la forêt. Oui ranson. Vous comprenez? Oyozo oyo sanga neza o nga na yebite. Et date que cause on a problème na moto mo quelqu'un que tu n'y rien. Nga na zebso makam ndenge zalaki.
que yo zolinga olobisanga oyo ezalaki te nga na yebi te nga na yebi ke nzembo nanga mutasoka ngo kombo na ye les rois de la forêt est-ce que so les rois de la forêt dans na plateau na ye ndongo tuna oyebisanga onani ye siko mutaoyebi so moto ya yemisanga nzembo azwa ke pa nango Seigneur des Charmes. Je sais pas si tu as compris. En fait, c'est comme ça. Mais il y a ça sur yeba yemba nzembo oyo pesa. Mais déjà nga fona yeba ka moto na pesanga. Nga moto azwa nzembo pa nanga yende fona yeba. Comprendre? En fait, lokola et là lokola ya lokola zo tuna ngolobi tangela nga kombo ya mobile mo ndo vivre kala na mwesi na. Mais tangela nga kombo ya mbanda mo azaka na mwesi na. Mais par contre moto nga na omone za mwesi nanga. Ce moi c'est à part dans mbali musuna censé te oyiba mbali wana o musumbani moi nanga vivre na. Non mais c'est que moi j'ai compris ça peut-être au cause on a pas problème yango qui montanga kombo ya problème ya nani on a yebi que chose ay problème za tout ngo cité kombo za musicien mboka na biso so comprendre nga en fait nazo linga yo tuninga question yako o tuninga question on comprend ya makambo na sala na biso na bigu malé na pesa ngo pas les rois de la forêt ou na yembango on comprend ah o komi na côté na yembango côté yo komi de côté wana voilà na yemba ah il faut yebisa nga komi côté wana na yemba mutayembango héritier. C'est simple. Moi, on a témé. C'est simple. Tu as une question quelque part. Il y a une commande sur le côté. Oui, oui. Premier. Non, dit premier. Bois vie à moi. Il a évoqué ça va gêner aussi des charmes et grands musiciens. Aujourd'hui, quand j'ai annoncé que non, je vais recevoir Océan des Charmes, tu vas poser une question par rapport à il y a Océan des Charmes. Ça t'arrive des fois que les gens te traitent d'un orgueilleux? Déjà, quand orgueilleux, Océan. Non, on a habité mission dans les amis que vendent surtout nous maman fona mbapi na beta basa. OK, explication là tout aussi ça t'arrive déjà. Déjà et là où ko na kana ibsolo ma mutu nyonso ya maele a terre to banda ko tanga classe. Ce professeur a tout new au prouver ndenge nos réponse OK na tableau ma on va commenter on doit réfléchir. Mais il y a des questions à vrai ou faux. Donc déjà mutu nyonso maele a réfléchi ça avant répondre. Je t'ai non, toqué casse. Donc déjà cause la orgueilleux na yo kangote. Muta traité d'un orgueil dans nayo kangote. En fait, quand on m'a tué dans nayo kate. Peut-être que nous pensions que nayo kité. Mais la mise na kangote. Que non voilà océan, ça prétentieux. Non, c'est l'eau à malonga plus dans nous le thème déjà comme ça comme si a sali déjà et tout. Et ça balo biso ba ton a posté et na juste bablo rabon quand j'ai posté également paie moi Nzembo ya négligence aujourd'hui en tout cas félicitations. Merci beaucoup. On a Nzembo ya négligence, on va en parler mais tous on est plutôt comme à niveau ya Nino et tout. Bateau tout ba mona kenaza na zomi kumisa soki ndenge nini na ko senga bango karaba ce ba mona bongo ba excusez mais déjà motonyo son avis à l'obaraka oyazali na sur nzamba pesa biso monoko po ya lobaka na place na biso te quand même nzamba pesa biso monoko biso mo plutôt lobaka to se défendre rapé tu comprends ceux na vandi na se défendre là peut m'abéter. Okay. Se défendre là synonyme ya kozala orgueilleté. OK. Tu comprends so na lobby ke ngam na pesa nzembo gimalela na la kisi orgueilleté na lobby ka vérité ya musalo ngai na sala pe. Siko soki sali ke na la kisi na bato nga na sala tena na yo la kisi la nga na place nanga. Vraiment. Là c'est très bien répondu en tout cas c'est un. En fait yango wana. Si. Ogo yeba nombre banzemo pesa bato. Gimalela. Et oh merde botaye mba yembela remia ya yos. Yolela mama ngala lela yoyos. Wana nini susu nzembo mo oyo héritier ayemba susu ya mibale amour vrai. Na maison mère acha acha trois nzembo. OK. Wa liboso ya mibale gimalela après wa sokalo acha ya avant longwa. Dans amour vrai wana lisusu et à part wana lisusu nini lisusu brigade désolé nzembo na liboso abandela carrière désolé nzembo ya Océan des Charmes nzembo pesa nzembo na pesa OK. Donc tu as plus travaillé avec bato wenge hein na travailler plus na bato oyo na monaki motema ndenge sepela na pesa pour na pesa on peut mbongo te pardon na pesa on peut mbongo te Gimalela oya wenge pesa mbongo te na pesa tenga zaki musicien ya Way Ranson
nakopesa apianga mbondi nazaki mission oyo recrutaka po afula esali kando garde nga chez na palais era découvrir que naza pe na batala ya kokoma banzembo Vraiment. comprendre ndayebisinga bi nzembo gimalela Imatovanda. ngana sa nini nga moko na yemba yango et ko sala en sorte que era nasali témoin ya nzembo gimalela na studio fona ke yemba propre nango na komi na ba problème à voir na ndoko yemba sute pendant 8 ans nde bazwa nzembo bapesi ndeko héritier ko yemba moto na tembe Vous avez un problème à voir. mais bien sûr Ezara Nino Belaka. olingi tobeta basolo wana comprendre te olinga tovanda ka wana te ndemo mambakala non, on a 40 minutes avec Imak. Hein, Imak. On a 40 minutes. On attend la biso et tout. On a non ndeza boye ebi non ndeza na ebi ke Vraiment. ebi wa bogara ebi ba bloko ezwanga te na mesala biso wa ndondi. Quelle affaire? et donc Nasko la mesala ngo yo na comprendre lo moko boye. Moi lo na comprendre ça que comment ils sont boza place rouge. Soki rouge na jaune ba osolaté bino tout place ba bata rouge peut-être bon là te ka ne rouge là ta nandeni akamante non non OK ne eza juste eza juste bita na lingana na ke dango et tout problème ya voir ezaka nini ubelaka OK non ça examen dans hôpital pour comment la problème à voir tu ezaka nini. et donc terrain nous sommes manga na lingation makamona te mamona affecta c'est ma première fois de te recevoir exactement au Océan de Charme. affecta tellement déjà Océan de Charme subitement ka bwa comment il a problème à oyemba na comment ko ka ba pema so na oyemba vous comprenez le bandanga na wingé maison mère c'était ezaki ndeko moko enfin ndeko moko kabela nga bilamba na lata après ça nga bilamba et après na yo lata bilamba lobi nango. Et ça que on a constaté, on a remarqué que nous avons un souté. Il y a un producteur, tu as kabila lamba. T'es bon en fait, ils ont rendu comme moi mais il y a mission. Nani. Est-ce que il faut attendre à comprendre? Non mais pour toi non Océan de Charme. T'es content à comprendre les importants. Abanda ko sa voix nini. Les importants t'es attendre à comprendre. Et donc il y a un problème dans la ngwana, makambu ya problème ya oyembe utenga wana. Si. Na koma ko ka ba pema pona fona oyemba. Et ngana mona ka on disait makamoko normal en fait et maladie ka normal. OK. Na ko tambo na kena ba hôpital na salle examen nyonso muta salaka. Vraiment. Et na koti na ba radio faut ko taboye faut bata basa ko ta échographie motema na sala ba biloko presque tout ba mona maladie. Vous comprenez? Ndé après na yo mona ke teza makamoko spirituel. Spirituel nde na bandi ko tambola spirituellement. Jesus. Dans ndoko nde batengelo mo anatolo awa. Oh, Dieu. Vous comprenez? C'était ça. Ndé yako ça ke les rois de la forêt yé komo na kena ko yemba souté. Ndazwa nzembo apesi ndeko héritier ndeko. Nzembo ache banda ko mona ba répétition. Et ça nzembo tondo travailler déjà et puis tondo travailler on anda kwa wera ngam na yemba témoin na ngona studio. OK. Vraiment. Ngam na yemba témoin na ngo. Ndeko na interpréter ka ko interpréter. Bacheli onga na yemba yo kindi na yemba interpréter. Oh. Mais na kumba mnene ba piso océan na blou ka salité de ton yo ba blou ka ki mete que non témoin yo peut faux à la moi. Na yebisa yo boye. Moi lo na nzoto non ima. Na yebisa yo boye. Déjà na vie makambu mususu ela rabiso ezaka pona ezaka par rapport à ba distraction. Moto mususu okoza loza pe puissant et au cause de la paix puissant mais à cause des distractions moi ya moké et ça nini il faut moller les portes. OK. Tu comprends? Même bateau ba sambelaka. Ce qu'on sambela ming, c'est ça qu'un jour moi une semaine ensemble c'est tout le monde même énergie spirituelle et ça nini et comme il condamné. Mundo qui ba ko beton spirituellement et yeux peut-être même chose qui distrait leur mot boy. Exact que qui faible, exact que sambela raté, exact que qui protéger mais peut-être au coma qui distrait na taona et au comme distrait ba moni que taza distrait a to beta na obeti. OK. Je réfléchis très bien aussi. Ce na lobby au banaza na omi komisa na zogi. Et na omi komisa na non mais on se réfléchir très bien. Donc il kaka le roi de l'émission. Mais ça moi j'aime de personnes pareilles où toutes les questions à répondre comme il faut. Mais et pas maestro Fabougas, on peut si combien de nzembo. Maestro na pesa banzembo te. Maestro na pesa banzembo te, maestro to travailler. Le travail banzembo net. To travailler biso mbale. Na ete so do comprendre na ko travailler na oloba.
Et ça, le coin de tout na kati ndaku, bandaku musu mando comme liché te lié te. Tu comprends? Donc oh ya ina au moins tondoko la kala. Tondoko la kala ezaki au moins na besoin pour ça programme bolambisa. Moi kolambisa na oh ina ekola fufu. Oh ina ne Thompson do bosangisi bolambisi. Ndenga na Fabregas to travailler. Enfin ngana ina mutu, ya ina lopele to sangisi comme nzembo moko. Comme c'est mon corps. Oui. Bon, bleu comme on est chili bleu on est. Net ya boyezalate to travailler na maestro Fabregas. Ya boyezalate net ba ma réalité lelo na deuxième volume ya nini deuxième volume de notre réalité donc tu travailles mais faut pas regarder tu travailles donc tu travailles donc en fait na sens tu travailles na famille tu travailles il y a une ndamu na yenga pene ndamu to ba saba idée tu travailles comme nzembo même Guimale là tu travailles on a travailler ngana ye na ba idée pas baxi ba idée comme nzembo mubimba enfin tu travailles na alors Océan to beta masolo ya gomme côté au lingaki to leki déjà côté au sepelaka na mingi to leki non épargne na ba danger mususu on se parler na ngai ba danger so ngate ba danger mususu et tout parce que non nga ba danger so ngate ba danger so ngate ngana épargne onde te ngala lingi na o mekana o tala pena so go épargne nga solo problème te et Dieu Villanova que ça va gêner 3 fois Boba. Aujourd'hui na Villanova, aux autres travaillent comme musicien à Fabregas, tout comme aux autres travaillent dans la label ya maestro Fabregas. Ou soit ils ont encore reconnaissance. Naza mercenaire ya maître. Mercenaire. Cela veut dire Naza mercenaire donc ba mercenaire ils ba paracommando ba charasi on va exploser. Donc ba tali ba bis awa et c'est un mercenaire il faut kota. C'est ba jet là. Donc ndé bou tout royo maestro a largué mercenaire au Seigneur des Chars. Naji. Mais en fait bitumananga pe sila nango et sila nango er maestro yeb sanga siko ki mercenaire no sili vous comprenez ce que to libérer pour ça ni OK ndeko sala pe batuna yo vous comprenez pour ça pe armée na yo na ndenge nao pour le moment nazana wana en tant que mercenaire na négligence na vocal na stoïque na album a groupe na nzembo et ba voyage pour omonanga après wana tokokoma na père maestro a annoncé publiquement qu'il était mercenaire sur côté libéré ndeba libéré non depuis longtemps bozana na ba matete botambane pourquoi na ba album toi chanter quand na gomme match en fait notre émission na bina sala 8 ans na ndoko yembate est-ce que mutako yembate pendant 8 ans déjà yembande déjà Fabregas akokai ko sa logo to si longtemps ko séance ko yembate comprendre et comique océan comique yembande Fabregas a pris ses chances comprendre à moins été si ko loko la comique yemba reprendre ko yemba mercenaire ko taka bitomba comprendre 8 ans ils a awate mais 8 ans na nyon so maestro Fabregas azo réunion ça peut album mais ngana ko yemba te c'est normal que maestro yemisana te c'est ça Toroyoka. Moïse, beta négligence tous les cas. Négligence. Moïse est sainté. Ah Moïse est sainté, Moïse est nanga. Maman est bandit. Pourquoi bois qui singai lokola lisangwe kauka ekoina mabele ba négliger ngai mokolo ezali bakoloko tanga ye po batekanga na servir des milliers de personnes ayaya enoke bita enoke bita ye Maman, pourquoi bois qui singai lokola lisangwe kauke kwei na mabele ba négliger ngai be mokolo ezali ye bakoloko tanga ye po batekanga na servir des milliers de personnes
Lotise longi lufwankenda triple L magique nangai nana yebisi oke nana yebisi oke oh enoke nana yebisi oke nana yebisi oke maestro Fabrigues papa Jazzy na Brian maestro Fabrigues per double nangai nazolela sbabato nananga enoke bita nana yebisi oke oh nani nana yebisi oke nana yebisi oke molai ya mandefu enoke bita ndela kisike aza mukolo ya makiki non jamais non jamais non jamais non du premier. Et donc, nous avons posé na téléma. Donc, nous avons matanga ngai. Ba charme wana. Ba charme wana. Pourquoi kisinga ye? Enoke bita. Pourquoi kisinga ye? Pourquoi kisinga? Pourquoi kisinga ye? Pourquoi kisinga ye? Lokola lisango ekauke kweina mabele. Ba néglige ngai. Mokolo ezali ye. Bakoloko tanga ye pour batekanga na servir des milliers de personnes. Aïe 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 enoke aïe 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 mama nana yebisi oke oh nani ye chikaya nana yebisi oke nana yebisi oke toto tiamuna palase nani nana yebisi oke vikimbelani na Londres yaya nanga nana yebisi oke oh molai ya mandefu ndela kisike aza mukolo ya makiki non jamais non 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 jamais ngai nakokoka koboya yote ngai oyo nakokoka kobosa note lotise longi nakokoka koboya yote enoke bita cameraman na biso pesinga kombo na yete Maki makengo make makengo cameraman na biso yi make makengo ya tala néglige ngai mpona zamboloko opesi vale na nzoko ponzo kwaza munene mokolo ezali ye enoke yoka eske yosio mona notice ya mungwa po mama yeba kantito ya kotia na biloko mama tiaka mungwa kaka la conviction na ye po yebi ete kokoka Sea soso elelie soso ekolela ngo yao enoke soso ekolela ye bandoki bazongi mboka o sima ya mwangonga tongo ekotana eba apil bilo akala tongo ekotana we bien te non bilo akala eloko ebomaki bokamarade kaka songi ya motindo yai eloko ebomaki bokamarade kaka makambo ya motindo yai soki nazwi yanga likambo akotuna ngai kulera mobali nini akotuna ngai olobi alataki nini akotuna ngai olobi aliaki nini mama otalaka moto yo kokosai toke masu ekendaka loseba ebeti o masu ekonana bolingo pe nani masu ebungi yo na kati ya londende et donc le moment malem pour comprendre ouais pour comprendre recevera motema nanga beli destination teo mina yebi yango avant kutu aganga o ata bakangi Sea
na mituni na papa dima bilani nazalaki olia to mpe mayini nazalaki omela mbeto nini nalalaka to losambo nini asambela yana tokata totika C'est un de charme, un grand chanteur de sa génération. Alors, il faut vraiment applaudir pour Océan des Charmes. Océan des Charmes. Tant que tu as la Maïs Sofa Bougas, pardon, les critères, il y a bien ou peut-être Batulibanda Bazoko ignoré. Fabregas, c'est le critère à l'Ibosso, il y a danger, il y a des choses malades. Critère, il y a mon nène, il y a mon nène, il y a des choses malades. Et puis deuxièmement, c'est un talentueux à niveau moko za idée. Mais au ngai comme ça ngai pas neza kaimta malamu nae. Yango wana critère ya danger na mona. Mta malamu mona ngwa. Na bana kotangelo? Nzoka. Fabregas ameni ba mission na poto bakimi. Hein? Fabregas azongi, azu ba mission ka wana ba mimba aux États-Unis, bakimi na baon. Fabregas après mazo continue ko fula ba mission. Fabregas azo sala effort. Fabregas abanda campagne ba mission ba longwa na maison mais ba wanda ko reconnaître Weranson. Lelo ba comment reconnaître. Oui. C'est banane. Beaucoup. Yo nga autant ça va ba komo mingi. Vraiment mais ça musique tout sur la gueule. Net nani déjà hérité avant de les rois de la forêt. Si. Il y a Kala, non? C'est pas parce que déjà Fabregas a instauré système wana. Déjà presque ba mission mingi ba longwa et pas ouvert ba wanda ko boya les rois de la forêt. Et ba on a muke Fabregas na les rois de la forêt. Ndé ça que ba tout ba côte na rythme wana ba ke ko senga ba bénédiction. Vous comprenez? Ndé ba moni ke té photo kende to zonga pe na makola papa ba ke ko senga ba bénédiction. Vous comprenez? En fait, Fabregas, mon thème, on a mon nene, on a ça là-bas pour bola. Moi, que Fabregas, na premier album Cursus. Après ça, bah Michel Banzé, moi, c'est la voiture. Oui. Michel, moi, t'as son bah moto quand on est mort. Fabregas, ça son la voiture. En fait, c'est pas ça qui est important. On est en bien matériel, mais Fabregas a fou la rabat Michel. Alors ça, bah bola. Alors il a relevé ça dans la musique en boca. Il y a un terme à l'âme. Vraiment. Océan des Charmes. Enoch Bita. Au bon moment, souci ça, on a bien été. Maman, nini ozolinga na loba. Maman, neti souci tout. Tant on martelé peut-être neti lo que non te Fabregas et tout. Et ça là que non bah tout bah comment reconnaître les rois de la forêt, mais on est sans oublier qu'il y avait un moment également Fabregas a travaillé Koffi Olomide tandis qu'à l'époque Koffi Olomide là où il a été on peut si c'est qu'on est au lingo yebisanga que Fabregas est en travailler na Koffi Olomide avant ko boya wera. Pour Fabregas RK a travailler na Koffi Olomide mabanda ko kende kaka et pas ya tata na ye. Si. Comment? Akendake pas tata na ye et puis des ans wana ayemba yango papa aza papa wana papa kuluto adabe papa kuluto. Vous comprenez? Fabregas atkala robo ya wera en aucun jour na vie na. Jamais. Vous comprenez? Si le na carrière na ye. Si au monde ba ko sa yo tenok. Tout ça awa tout ça l'émission le roi ba intellectuel. Vous comprenez? Ba ko sa ote ngana lingana lo makambo eza yango. OK. Et déjà lelo tozo mona ke ba mission mingi ba longo wenge bande ko boya les rois de la forêt. Vous comprenez? Bande ko boya ye ba comme ça qu'on dit adversaire. Et Fabregas a instauré système ya kondima les rois de la forêt ko kendara nanda ko memele ba album. Ndo moni système ya ba album e ko landa nat. Peut-être tu vas dire que pour naza permet na Fabregas na loba boy. Nazo loba o ezaka bo solo. Et puis nazo loba pour na boya mutu musute. Sauf que na vie ezaka na moto pas like exemple. Kolakisa moto kolakisa exemple les ama BPT dans les sous-moté. Avec na ça bon. Na bola moto zoloba aujourd'hui Fabregas c'est comme si tout le monde boy que non ba tout ba obeta bamba mindu qui Fabregas koto avec hérité au Pessimbo boy Fabregas koto na babine filé na ba vibrateur et tout le monde qu'on a contre ba tout c'est que hier me soit un problème te Enoch nako yebisa yo boy. Oko excusez nga na pesa exemple.
Jésus-Christ allait sara bato mbisi na lipa na tango anzala. Si. Mais ça na tango batunaki entre Barabbas na Jésus boponi nani bapona babi toponi Barabbas babikisa Jésus bakuboma e. Parlant na biso bo Jésus-Christ écoute. Basala e bon Fabregas. Vraiment. Soko tali na ba famille nyonso bato ba trahisaka biso dans la ka ba pire biso bato famille vraiment na ba onde basala ka ba aventure. Est-ce que yo ko kamusa yo so monique bana ya Fabregas lelo ba combien moko dérailler be ko bungela Fabregas na kata famille to bota ba parents so bota pe bana mso a Diamber ata Diamber ato bungela papa mususu mutune saka malamu to papa yo ke bana yo papa yo ke bana yo Mal à la tête. malongwe mo na tata na bango te. Ok. Alors mon tata était Fabregas reste le père. Il reste le père. Vous comprenez? Donc histoire a changé à côté. Jamais. Tout y est bien grâce à Fabregas et Tikali Bongo Tim Kele. Non, mais on a ça, lui, à Bongo, mais aujourd'hui, Fabregas avec héritier et courant, et les karatés, et puis les karatés comme toujours un peu au Lobani. Déjà, il y en a héritier courir les karatés. On est devant la caméra. Enoch Makamusu, yo que zo apprendre ngango. Non, mais non. Enoch Bita, Makamusu yo que zo apprendre. Sur la pembe. Makamusu no yo bangote. Tout sur la pembe. Tout sur la pembe. Enoch, biso mba yeto ebi Fabregas za mingi na kisasa te ebiti. Avant ni tout, avant de mingi tout. Papa Là notre monde a ba TV5, on a regardé. Hier en fait hier mutalaxi ba jeune tous les logs Sony mo ezalaka. Pe na Congo mutako signé na Sony. Tu comprends? Mais je te dis déjà na Congo na biso awa na Congo na biso awa. Tu comprends? Artiste oyo na ba génération na bango signé na Sony Music c'est Fabregas. Ndo monde ba jeune nyonso. Le roi ya la guide. Tu comprends? Il ba landa ke kapu ya zaka guide. Ndo monde ba tu va mo lande na sima. Bah on négocier pe ba. Non mais Sony la production et tout ça c'est pas parce que Fabregas c'est na Congo to koma na Congo to koma Enoch. Amoni ngani na we. Na so boya na kota na terrain mususu. Ko je na kana début ya carrière nanga. Comment? Na bando c'est pas au muselo ya ke ozo banga poza ya début. Pour na eza mama banga te en fait na so ngana faire voir yo okay. Na boyi tous on est loko bandé on a début que au sein de charme so mon a prétentieux et puis abandika ça no loko te. C'est vrai qu'on a ça no loko te. Tu comprends? C'est quoi yo? Ngana ngana na répondre na ba question o eza yango o eza pe na nzela répondre ngana ba question on a posé réponse o eza yango réponse na ngeza ke na Congo bato ba comment ko négocier na biloko ya cause la ya ko négocier te Vraiment. Laissez ça comprendre nga ba na Congo bato ba comment négocier na bato ba na ba producteur pour ba produire chelanga kaka logo wana chelanga ngo kaka bato ba mona kaka vous comprenez ba comment pe ko négocier pe ba biloko abo Itala makaka. Dans le sens à bon. et là le bien zongeli bien monter Et nandene il y a ba production et tout la production de Fabregas déjà à niveau na déjà ko bon de la muta produire yete Jamais. na bien Enoch moi qu'on a té tout quand mois demi et on Fabregas dans un retour nga awa o ka wana bimisa wasala ba génération to Fabregas e baje Vraiment. Fabregas do tout nga awa yem ta sala ya mado et it's planétaire obosani ola tepso ba bilamba mo ya maputa obosani c'est des oh Enoch tout le bel lelo na biso lelo na mboka o lelo tabule aza danger ti lelo oyebite na mboka o lelo nani Carlin to ta danger ti lelo Si. baba to kala vous comprenez c'est comme nous sur la histoire sur la histoire à danger tenir ba le grand Fabregas c'est un grand c'est les grands si mon kile kokufa Légende. si mon kolo azala mokilité ata lelo azate komone ko lobama ka Fabregas c'est un grand ndé dans son monde il Fabregas a imposé ba net ba bina filer on dit maté Fabregas c'est un grand quoi imposer dans le sens quoi imposer dans le sens que yem tabimisa bangot yem tabimisa mona musique po ba yebana non mais ça parcours à moto à sali et tout parcours vraiment c'est quoi et que parcours pe na toilette là na douche pe to yemba na ba douche pe oui bien Vraiment. parce que parcours na biso na ba douche ba yeba biso tendeni et dans ba place to beta pe na ba orchestre musu ba yeba mais Fabregas ça non jeune no penons ça musa dans jeune mais ton bon marteau là plus ka bimisa bato le banon na yemo ki lelo bo et tout na so ibisa oboy mutu nyonso na vie dans la particularité na ye Si. Enoch
même yo na famille na bino oza ndenge moko na ya na bino te peut-être nsoleki na ote yo za pe na ba caractère normalement bino vanda moi no penza ye penza kana ndenge na ye oui Fabregas lolenge na eza ko fula ka batu parce que soka fuli moto de tolo bateka fula ki moto so bimisi moto lo bateka bimisa moto pour les lolenge na ye ba sala e po moni loko bolo bakanote ya ko fula ane zo poser un problème dans les sens que aujourd'hui bazo lo bakanote bozo marteler bo fula tandis que aujourd'hui gomme ils sont sur le marché mais surtout tamboli penza na babafle ils ont payé ça penza pas comme il faut hein océan des charmes toloba na habité sur le OK net na victoire au thème victoire OK net mto ya moya gomme et tout kota na ngala kota na ngarote na kota na mambala te aussi longtemps ngala omwana nga makambo yo lo bate ngala omwana nga msuna oyo kape makambo msuna ozo mona ezani ozo kezani problème eza boye na mekana ko signifier moi mon cœur comprendre so yo comme na bar na 19h na 16h ba beta Fabregas ce côté ni Fabregas a obeta te yo combien de temps ba check bien Fabregas ça les gars non mais nzembo so esime aujourd'hui ba nzembo ya banzembo album surtout au monde quand tu vois les op ça me super op ça ngana ebiso na lui que grand mais obeta lelo na nini na nyongo ezobeta ekangi biso na ba fête ya ba binaki lelo nde toza boye ba bisali 4 mois déjà son altesse les gens nous aiment monnaie menace et c'est bêta dans bar sans clip nous aiment monnaie négligence et bêta sans clip ce qu'il faut bien ça nous bon éviter ko simba on a ko simba tezaka na ba posa nguba na buto vraiment faut mon tapu na posa nguba na buto après au monde qui était simbi on comprend océan des charmes en fait TikTok eza inondé na album Gomme non comprendre tes simbelité côté ni sauf que dans ba sala qui campagne pour na ko déstabiliser pour na ko faire échouer album ya Banoki mais ce que loko la biso to sambela kanzambe ya solo yo moni nzamba obundela biso po nzamba zaka na ngambu ya bato ba obundisa vraiment non là non très bien donc nzamba na ngambu na biso yo moni Gomme lelo et comment ça makambo esala so tali même na ba réseau ezaki na début album simbité au moins ba makele na zo quand liso jamais pour réalité comme en face album mais comique ils ont bêta mais par rapport à l'album il a marché sur au classé il doit quantième album il a marché pour le moment na ba tangela auto yo mo kota biso la minute yo banana otanga na ba tanga banana otanga na non du premier Imak Bakengo Nana Kabena na otanga balle de match et a marché Koko Taraba vient na makambo la te non na bi album eza na marché Koko Taraba vient na makambo grand papa chéri grand tika bato babunda betumba na bango na bango wana ba vie génération par génération formule 7 ça fallait quoi wana biminza ya mona bisote bi makala et ça moi bata ba 2 ans na marché album formule 7 album ane umeli makasi musundo yo ebite album ebimi kuta fa ba stade de Martin na ye formule 7 ya na janvier na lobby janvier les 14 quelque chose album wana ebimi kala nandeni album wana tu omona nandeni kasi ebimi kala te et ça même ba et ça ba ko ça ba inane album wana ko ça ba c'est non oui monter kende c'est que yo ebite kende o vérifier les choses recherche kende vérifier les choses ba par wana enfin na rejoindre yo to bimis na inzela moko te ya bimisa kala parce que ce lo mai kala ndezolobela aujourd'hui sur le marché peut-être yango mtu kanyi masolo donc na yo mona abotama ile boso na abotami siko fo baza age mo baza pe mulai mo nzemba ki pa te ngana zo yebisa ndenge évolution ya mokili ezalaka comprendre nde évolution ya mokili ezalaka la nature évolution ya mokili ezalaka ngana otali so ba fait normal ngana otali so ba surnaturalité ba surnaturel eza bikamwa auto satandaki nango te komi on ezaka makambo na biso mba ete ya nzambe mec oyo eza normal eyaka oyo eyaki liboso oyo eye kolanda oyo eyaki liboso ezalaka na avantage comprendre ezalaka na avantage omona moto moko akimaki liboso ye moto akomi nano après bino bokomi kolanda fete ezalaka nde bongo formule 7 à répondre déjà nene balle de match on a ba vie asali makambo na ye album mpe simbi carré siko biso nde toana terrain Gomme siko biso siko nde toana terrain Gomme siko bato baogome Gomme bato baogome papa yo ngoboye bato baogome
négliger c'est ça, on a vérifié ça, on a réalité. Volume 1, volume 2. Maman n'a pas champ. Quoi, nous sommes au monde, personne n'a besoin de simbater. On dit que l'autre est simbaté, mais vous pouvez se soutenir, c'est simbaté, mais le bolo baka est simbaté. Est-ce que moto a aussi est simbaté? À quoi va on courage de l'émotion non? Oui, niveau de la monoko. Oui, Mbanga mandé, Enoch. Les en a un. Et puis deuxièmement, les la quoi va na l'émotion caméra na obo na ba bonné ni so na bango. Na va un peu na courage na olo babo. Tu es senga to salem na ngana boyat na kimi na batami. On a dit eh la gesani na. Ici, tout le monde est simbaté. Non, mais quand simbaté na baté que bête tete, ezo bête lango mais ndenge to banonzo la pena banzimbo pena ndenge za ki que no ba mon pépé et tout. Et non, pour na kobeta zakandé ni. Pour ba floka moko yango ne beta babilo ni. On se bita kobeta bino lo ba kobeta. Na e baté, en fait ngana comprendre te kobeta ngo ya modèle ni. On va pour netinga. Netinga moko na matoi na ngasa mutayi bisanga. Na o circuler na banzela na oyo ko banzebo ezo beta. Banzebo e beta. Nga mona oyoka. Et puis nazoka na ba place na ko yoka kote mais nazoka banzebo e beta. Océan de charme. Et non, yo ka gomte. C'est à tout ça dans nga faute. Yo de coller émission. Yo ka gomte. Non mais gom nga na ascenseur yo kango. Na ascenseur yo kana ascenseur kanga ba parti pourquoi ba place c'est sont nos questions. C'est quoi eloko oyo. Oyo simité la passe yo kango. Yo na album monsieur ba musu boye makana ba plateau na bino. Obenge pe grand. Mais attends la quartier na ba na coin tembo wa écouter. On va parler na ba leki nene. Oui, bureau na nga za ayebi place na vandaka. Fi moi za kana lupango wana azaka swa moninga abana koko ka koboya yote ngayo yo na koko ka kobo sanote. Tu comprends? Mais ça va te vendre boya mbarabon pena album depuis c'est pas mal sorcier soyez c'est pas mal sorcier au moins depuis bima même na quoi faire na bomba bien nada na portugais rien et là na si goûter yo on doit t'encourager à yoka vraiment ma sorcier ma sorcier il m'a dit de la d'ailleurs tout ça calme quoi. Oh na yo tete za calme yo il s'engolo yo si c'est émission na calme yo ça nga boy et ça nga tout ça la peine émission c'est pas ça et on tombe bien ngo et puis on annonce qui na ba abonné au toza na ba respect na bango obaki na yambi mutumo to solane ka ba pembe bien sûr mais du moins oyo qui pense album ya bien filé. J'ai pas compris. Donc, mutu. Na makamne fait ça na gomme. Gomme na ta na gomme na. Regardez là boy. Mutu na ngeda na gomme. Voilà. Océan de charme. Hein? Je vais demander à Ima quand la biso vidéo mon copie au peut sa biso point de vue par rapport à la vidéo qui circule sur la toile de l'internet. Tant na sali vidéo nango, je savais même pas que Elinga pense na bongo. Nzamba likolo tala ma merveille. Alors que le fanatique des maestros rwandais ko finga même. Voire même identifier nga et tout, banzo insulter nga, tout ce que les gens bayebi ndumba et tout. Ça j'accepte pour t'appeler ndumba. Ça vraiment j'accepte. Et après, comme dans mon cas, le quoi sikate, le quoi il que choqué ngate, na calcula ngote, en vrai. Na sala vidéo na posta, vidéo na ishala nzamba za bolingo etalama, ndenge tambola bongo. Moi j'ai eu des retours. Comme quoi que maestro a lobby que ngala robina banzembo na été. Ça veut dire ngala to rosola te soki ngala to solo lisege. Mana mère nae. Est-ce que vous comprenez? Bon, en fait, quand je garde mon silence, j'aime pas parler pour la respect. On comprend? Naningo le bate pour la respect. Parce que si je me mets aussi, n'a pas insulte, n'a pas humiliation, oh, on a merveille, n'a zoapé. C'est que il faut tout le barato le bar. Non, moi je peux pas commencer à parler. Ah, très cher téléspectateur, tu as plateau. Océan, tu as regardé la vidéo? Bien sûr.
Tu peux dire quoi par là? Je suis au thé, hein, En fait, ngai nazaka affecté na ba rumeur te. Ok. Tu comprends? Babilo oyo eza yango. C'est na mona Fabregas a telemi à lobby bongo. Mais hier c'est avec Fabregas mutabenga ki moka lobby yango ki eza Fabregas mutabenga ki wana ngaki ya affecté nga. Si, si. Tu comprends? Mais le quoi ba lobby ke ba yebisi. En fait, ko yebisa. Et là on est prouvé que ça ya solo faire ba yebisi. En fait, je réponds comme ça pour Azape Moutolo Kwanga. Tu comprends? C'est une sœur aussi. On va travailler pour na maestro. Je suis dans le bina chaba, nacha. En fait, magam na ngana koko tangote na ngana za na ibate na ebité na magam na ye mais nazo répondre pour Azande. Moi on a bino. Oui, on a nazo répondre pour na Bible na le Bible. En étant chrétien. Et on nazo répondre parce que c'est un humain comme moi, c'est une personne. Comprends? Déjà ce qui ngai pe basala nga ba makamu isala nga pe pasi. Yepe ngai na oka makamu isala nga pasi na nga pe batwa yokela nga pe mawa. Comprends? Yepe makamu o yeli isala pe pasi. Alors ça peine a besoin batwa yokela mawa. Ya ngo nga na répondre. Mais ce que là on a ko répondre ezaka ke soki alobaki liboso ya caméra de totala que Fabregas emo mutabenga ke wana ndenge etoshenga. Na nga na za peine lo ko loba mais lo ko alobi ke ba yebisaki. En fait, non, moi, il est encore au bâti. Pour être qualifié, il y a bisaki. Mais le fait qu'il y a les cas au babon, quand on va Fabregas, elle pouvait garder ça. Et puis, on a réussi sur ce le fait qu'il y a Robinson, on a réussi sur ça qui pose problème. Non, c'est ok. Nous avons passé là, tu n'as pas de nous avons Vraiment. Ngana na lolenge na ngai pa na lolenge na ye. Mutu musala na mutema ko supporter makam, mutu musala na mutema ko supporter makamte. Et puis mutu nyo so tenza mbape sa sagesse. Ok. Vous comprenez? Sagesse c'est dans deux mondes dans mbape ça na bateau ya CP le copé ça. Vous comprenez? Et donc peut-être niveau na ye na lolenge na ye. Peut-être ndé sali ke à réagir bongo liboso ya. Pour des gens des abonnés tinga. Soit tu as une importance de la média pour nous. Si on peut conclure par là, elle n'est pas sage. Dans le Bible, la sagesse, à cause de la sagesse, à cause de la pété, elle signifie côté azate. Ok. Tu comprends? Mais peut-être que tu as qui m'a aidé dans la bimawité. Ok. Pour nous, servir, et servir n'est Vraiment. Toi, tu sais déjà Robina. Comment na poto comment na hier vendre et c'est là Abina challenge Abina de danse et tout Abina na école de danse c'est comme école de danse en gros kasi faut ça makamna avec école de danse makamba Fabregas ata par exemple Fabregas a lobby ce qui nini aussi longtemps que Fabregas a contribué le soutien à vie na et ça les passe Océan des charmes. Moi, on a vu la dove quand même, Océan. On a lobby boy. Déjà, il y a vivre les sources on a ombre à Fabregas. Il y a vivre sur na ombre à Fabregas. Et attends que Fabregas a lobby sur nini, et ko impacter nani. Et ko impacter nani. Vraiment. Est-ce qu'il y a un fait ça les passe? Vraiment. Et puis ma maman peut s'habiller loba. Il y a un fait ça les passe. Oui, bité que na mo kilo et comment na ngwa msumu mo ko ya. Au PC moi boula fofu centimètre qui va bien on m'en parle là-bas. Au moins Christian kuna. Au moins Christian ta finga que oh Christian ta finga il est autre. On m'en parle là, plaisir de manger. Merci beaucoup Océan des charmes. Aussi en bas conseil Zobetama le 24 les amours belé dans le Bumbashi, à Nakin et tout. La Coste Orbeta le 24, Ferrigola Orbeta le 24 juin également. Tout banon dans la Coste. Les stages européens ça la Coste na battu tout par rapport au stade Orbeta le 24 juin na Massina. Ya Orbeta na 20 mai na Massina. Municipal ya Massina le 24 juin. Kuna na Massina kuna. Parce que musika ya Ferrigola. Ferrigola côté musika yepe musika kuna na Massina. Ya des aboye donc tout bana changu tout batikali kuna et tout. Et bon stade wana ka bana matonge kutu ba onyo so ba ko katela stade de Martyr. Stade de Martyr kutu eza muke par rapport à ba bitane so ya matonge kutu. Sur la Coste Hollande yo message ni ya bonne chance na ya ça m'a ramené. OK. Bonne chance na. Ferrigola.
Ferrigo là, il doit réussir. On le soutient pour. Jésus. Il doit réussir. Et surtout que Maestro est invité. Invité spécial. On le soutient à 100% pour réussir. Pour 100%. Ferrigo là, il faut réussir Babylone sur le stade de martyr. Comprendre? Il faut réussir pour la carrière et la sali. La Costa pas la carrière. Ah, ok. Pas mystique. Dans des ans, on a beaucoup de leaders, de génération, on a fallu faire un Fabregas. Sans toi, sans moteur, ça la succès. Succès va pexing ta sala ngote na bi ko vanda na musique. Ko vanda na musique. Nde ba fali ba vanda, nde ba faire ba vanda, nde ba Fabregas ba vanda. Et encore d'autres personnes qui ont tâtonné nan. On va combien à citer. Vraiment. Comment? Nana Kabé na musique. Donc, arrêtez ça. Ce qu'on va faire ego là-bas bateau oyo. Il faut topper ça ba chance mingi pour ba réussir Babylone à bon pot. Et ça Babylone koyo. Moto asa la kana carrière na mboka na biso so ya grand ya ba niveau à faire ego là. OK. Vous comprenez? Donc, en tout cas, tout soutenir à 100% en étant villageois. Tout soutenir et puis après, en étant wingeman. Vous comprenez? En étant wingeman, tout souhaiter pendant événement et Simba. Et puis après, on a Congolais, il faut que évoluer pour aller à vivre dans Moussala. Moussala ne fait Simba. OK. La musique. Alors, Océan, tu as dit temps Oyemba pour clôturer cette émission. Mais du moins, si on et puis on a clôturé ma banque pour un ticket. On a un Oyemba. Baka na Oyemba. Mais c'est un océan de charme. Comme une page dans l'océan de charme. Bonjour. On a signalé TikTok dans Oyo, dans nos là. Et nous allons sauter. Et je vois qu'il y a un problème. Bateau yo baningi ba contacter ngana ba s'abonner na TikTok nanga ya sikoyo océan de charme métallique. Et donc océan de charme métallique. Wana nde ba zuinga na page nanga ba komika océan de charme wana ba sainini. Ba zuinga numéro de téléphone nanga on salinga benga abenga 081 12 28 906. 081 12 28 906. Voilà, merci beaucoup Océan de Charme. Alors, Toti qui est là en tout cas, plateau Ayemba et puis moi, Toti qui est là plateau il y a beaucoup Océan de Charme. Alors, de mon côté, j'ai dit un grand merci à cette personne qui est derrière la caméra. Lui, c'est Imako Makengo, tonton Bio. Merci comme ça à toi, Jaël Binta Mobutu, la Gauloise qui se respecte. Big up aussi à toi comme ça, Linda Misenga. Merci pour les appels de motivation. Merci pour tout en tout cas. Merci aussi d'être là derrière Nana Oka Bena. J'ai dit aussi un grand merci à le boss Jérémy Dioka, le patron Jérémy Dioka. Nazomona, ensemble et tout, il y a Ignan fait la force, Herméline Binta, Nicole Pemba, ma maman chérie que j'aime beaucoup, Sephora Kunga, Sephora Kunga, SK Multi Service également, le boss Pablo Kini, merci pour le soutien. Je vois comme ça aussi Yaouli Moucheni, Code Yamboka, Yaouli Moucheni, en tout cas merci beaucoup à mon boss Yaouli Moucheni, Sam Kunku, le nécessaire number 10, Maman Aimé Kunku, merci pour le soutien Sam Kunku. Là, il faut toujours marteler, Maître Tigre Makanda, le grand Mukomboso, le Poutine, l'homme des Satan de 3-4 réservé, les fondateurs de la grande famille, Liseke, patron Yaboé, Bazui Ouapi, Rachel Moulanga. Merci beaucoup, mon ami Rachel Moulanga. Joujou Okadima, Julie, Joujou Okadima, en tout cas, merci beaucoup. Preti Vanessa, depuis Soudaf,
Preti Vanessa, Naseki pour Oyebi, et l'autre est saliété, Naseka, Dora Delix Mabungu, depuis quelque part, on est ensemble. Armani Balov, Nick Cheta, Trésor Bakala, Olivier Kiala, Maître Merlin encadrement, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, quant à moi, je vous dis, et je vous laisse Namaboko ya Océan des Charmes. À vous. Nani, nani, nana yebisioke o, nana yebisioke yaya, nana yebisioke mama, nana yebisioke lengse, longelo nana yebisioke, nike sheta o, nani yebisioke. Nana nani, oh, Trésor Bakala nana yebisioke, nani chikaya, nana yebisioke o, molai amandevu. De la kisike azam kolo ya makiki. Non jamais, non, 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 jamais. Non, jamais. Yeah. Mama, pourquoi bois kisi ngaye? Lokola lisangwe kauka, ekweina mabele, ba négligé ngaye. Mokolo ezali, bakolo kotanga ye. Pour bateka ngana servir des milliers de personnes. Aïe 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 aïe. Vicky Melanie, pour la Londres, yaya ngaye. Tonton tiamu na palace, Lady Make Chaporo, asme batona nazolela. Hey, Emegebita, cameraman nabiso, kombo nezoki mangaye. Cameraman nabiso, kombo nezoki mangaye. Cameraman nabiso, kombo nezoki mangaye. Enoge, pesanga komo cameraman nabiso. Make makengo, make makengo. Mama make makengo. Imake makengo. Imake makengo. Recevoir à motema nanga belle destination teo. Mais na ebi yango avant kutu aganga o. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.